Losako bande konanga au vlog nabiso ya vacances na aéroport tozo présenter ba passeport nabiso et wana tokomisiko na aéroport ya Antalya toza na Turquie. Voilà, voyage nabiso tozo qui tout compris. Donc toza na chauffeur ayo kozwa biso amema biso na hôtel. Tozo kende na hôtel tokomaki 21h moins le temps ya ko s'enregistrer en même temps tozo kanga ba photo ba selfie et fallait tout tika ba bagage na biso to kende kolia na restaurant puisque kangaka 21h30 bana bazala ki vraiment ne sengo kande bozo mona bazo bi na ba sepeli na hôtel to komi ko kende kolia sikoyo et voilà to komi na restaurant hôtel les a tellement monene to komi na restaurant ngana se servir na le couscous na légumes nango et bana balé to 8 ans kolia ba fruits to pemi moi moké vraiment to komi sikoyo kozonga na accueil hein wana tozo le kato tala ba spectacle to lobi ah bana ba ko sepela vraiment tozongi so na accueil bandeko et poto zo ba valise na biso ba lexa biso ba chambre na biso tango chauffeur aye ba mo ba obenga ngo taxi na hôtel et bandi na ya lila po ya zana bana mike azana chambre de luxe eza monene eza na baignoire eza vraiment très bien biso pe to zana ba chambre minene nyonso eza qui très bien et to découvrir ba chambre na biso mais to yeba ki place ya lila zo vanda te alors ya ki alobia ki olaxa biso chambre na ye lokola tozalaki na 4 grandes filles bango bazwa chambre na luxe ya monene voilà to komi ko kende bande konanga to bungi to sala ata 30 minutes pour na luka chambre ya lila place azovanda to yeko kutana na chauffeur oyo amoni biso to beleli akomi ko tika biso sikoyo na veni ya lila et to komi pa ya lila bana o batikala ki basi balongola ki bilamba eliora to ebisi bango babima baya na biso et ba grande fille batikali na chambre wana biso siko to zongi ngai wana na uti ko vérifier puisque ba garçon balala ki bango moko na chambre na bango to ki to prier pour na bango e ngana koko belle to za chambre moko na lata ki zo mu pepe nanga voilà biso siko to lali en tout cas to lala ki première nuit na biso et les cas qui très bien to ko na tongo la famille vlog na biso eza molai na olakisa bino biloko ya Turquie mais vous avez la patience to komi na tongo bandeko bana badula piscine to tozwaki déjà petit déjeuner et bana bakota na mai nga na kenda ko se reposer na ko rejoindre bango to koma déjà ba midi alors na hôtel na biso eza na ba restaurant eza pe na ba stand tout autour ya ba piscine ceux qui ont besoin de coller dans un restaurant que na maillot de bain donc baston des ans on a buffet ça tout autour on se servir ga wana au lait au meli au côté na mai au bimi oyo ki nzalo ko se servir ti 15h à partir de 15h ba fongoli ba buffet mututu place ya goûter et en tout cas baston da kolia na ya komela ezaki partout donc biso na midi tolia ki na biso te na restaurant tozali ka tout autour ya piscine ngana ya lila tozo solo la tobeta masolo tozolia ba fruits et c'était trop bien la famille. Partout aux autres, on a droit au lien.
tozalaki piscine la famille quand nde bomoni tolobi tobeta tour na plage et voilà toprofite tosokola mwa moke na mai ya mungwa esalaka bien et voilà. Hôtel Oyo, ils ont vraiment pour la famille et ils ont très bien. Hôtel Moko, il y a luxe, il y a bien 5 étoiles. Et option biso tozwaki na makamunion so vraiment ezalaki na forfait oyo tofutaki. Na hôtel awa tozalaki na droit osomba eloko te, biloko nyonso ezalaki gratuit. Kolia, komela, activité nyonso vraiment ezalaki gratuit ti na plage. Na bord ya plage, batiaki bar, bati restaurant et buffet ezalaki. Donc c'était vraiment très bien. To banda ko s'inquiéter te na tongo so to lamuki to zui petit déjeuner. Après grande fille, 4 grandes filles, Talora, Victoire na Jimel. Bango banda ko sala activité na bango, to tika bango vraiment baza na liberté et bisope na ya lila to zalaki na bana mais muta banda ko s'occuper na bana mingi. Ezalaki ya lila zo mema bango après ka petit déjeuner amemi bango na activité awa baza lisusu na piscine donde ka bozo mona na Coco Belle na Yoshua Jojo. Donc journée na bango ezalaki vraiment donc poisson d'eau, baleine d'eau, kenda wa mabe bana vraiment bazaki na sengo se retrouvaki. Non, c'était très bien la famille. Ngai na Coco Belle to lamuki na tongo to bongami déjà. Je pense que tu as déjà kozwa petit déjeuner. Nazo tia crème solaire puisque tozo bima. Biso nyonso toki o découvrir bazar. Tozaki na idée à kokende na bazar nde totalaki na internet kuna bateka biloko na prix bien et bo découvrir na biso ensemble bandeko. Journée na biso ndenge lekaki. Moi parfum et ça la bien. Nazo zela Coco Belle à bongama. Elle est là. Tu me remets mon parfum dans la chambre. J'ai le visage très fatigué. Coucou la famille, bonjour. C'est notre 3e jour aujourd'hui en Turquie, en Italia. Bande kolanga, lelo 3e jour. Bayo la musanga, bayo la ka okola musanga ya lila tonga yoko toquer la porte na 7h. Elle est venue à 7h. Programme na biso ya lelo eza tozokende marché. Et après ce tozongi marché, tozana ba activité muso ya sala na ban en hôtel. Donc tozo petit déjeuner. Tozo petit déjeuner. Après, na 9h, faut tout à la accueil. Tout que vous habillez pour le marché. Hein? Oui. Toujours avec Coco Belle. À tout de suite, la famille. Ça va, Eliora? T'es pas fatiguée? Oyo, 3e jour, la famille. 2e jour, ils en tiango peut-être na soka, puisque le 1er jour, tokendai na la mer, au sokola, portable nanga ekotaki mai. Donc, journée à 2e jour, na filmaki na portable mosusu,
Je pense que dans on a la fin. Et voilà. Donc, tu es qu'aux petit déjeuner avant tout bima pour ça la shopping. Petit déjeuner qui toko. Donc, bana à volonté au lait, à sepelita qui a changé. Donc, bana ba sakani. Balé vraiment biloko yo sepelisa et bango. Soit meki à moni à sepelité yeko débarrasser et à changer moko à keko zelo comme ça. En tout cas, ma bana baza qui gâté. C'était trop bien. Na wuti ko se servir ngapé ya lila zo filmer nga na eba ite lelo na melai on dirait na melai café hein avant to bima. Voilà natikaki ba jeune fille basi ça va zo attendre na bango nga na ye na s'occuper moi na na bana muke basala baje avant to bima na bango. Na remplacer qui na sala ero la ya lila puisque ya lila na bana et a gata ki bango suka na ba activité na bi bon na profiter lobi lokwa na pema mingi na zi bango na memi bango na aire de jeu basakana avant to bima. Ma petite soeur a ici kozwa petit déjeuner sikoyo biso ana to bandi ko kende tala biso les 12 disciples de Jésus-Christ. Biso ana tozokende bandeko. Toyebaki te. Soko ke na mboka bandeko na ngai il faut se renseigner. Tobimaki vraiment donc ba paya oyo ba taximen ba le biso mbongo na façon moko premier jour. Donc tozaki na idée tokende bazar ndeka totala na internet biloko ba 5 €. Hein, quand ndenge ezalaka na Turquie o biloko ya Turquie moins cher bandeko non ezo dépendre na choix ezo dépendre na yo kaka eloko olingi ozwa biso wana tozwi chauffeur bandeko asengi biso po amema biso place oyo ngai tokende asengi biso je pense babandai na 40 €. Oui. Donc après Nangela a proposé biso alobi na bazar biloko eza ya qualité ya malamu te amema biso na magasin moko bateka ba biloko ya qualité ya très bien ngana bi bon na tuni ya lila na ba jeune fille babi oui tokende place oyo azo proposer biso bandeko chauffeur wana sepeli mais ba trajet zalaki vraiment moi musika alors biso ana nzela tozo kende et voilà. Juste un petit conseil pour la Turquie, non préféré puisque nga na changé qui héros na changé qui en na ba livre hein, ba franc na bango mbongo na bango mais c'est mieux aux alaka na ba héros au garder ba héros et ça moi je trouve que ça va. To komi sikoyo place yango na magasin yango et ça vraiment magasin ya munene. Et voilà, biso wana totie ba bagage na biso na coffre to komi ko sola donc tozo panzana mutu na mutu akendo sala choix na la famille. Boyebika bana biso bana poto oyo donc bango kombo ya Turquie bayebika ke biloko nyonso ya Turquie eza ya muniato. To memi bango to lobi rentrer ba lukata mwa biloko bako sepela. Bandeko langa makamo basala ki biso. Bango wana babandi ko kende biso pe to panzani to bandi ko tala mutu na kwana ye. En tout cas, magasin Oyo eza très bien. Babiloko vraiment ya qualité donc il y a premier choix de balobaka. La majorité hein, vraiment il y a première qualité. Par rapport à biloko ya marché bo tala kaka tout au long ya vidéo. Alors biso to ya kiawa biso to yebike na Turquie biloko zaka moins cher ba 1 €, 2 €, so sombe loko 5 €, c'est que sombi vraiment loko bien, so sombe loko 10 € ya 20, surtout ya 50 € kuto n'en parlons pas. Toye au début c'était bien hein, tozo tala ba prix, tout le monde à moi ça va et tozo continuer après tokomi na biloko ya bana balingaki la famille ba t-shirt ba 35 €, ba 40 € na magasin oyo. Donc ba biloko tokomo mona cher ba survêtement biloko ngalinga na zwa eza na ba 200 ba 150 tobi non
biso toyebi boye te en tout cas fo tokende place oyo biso tolingai tokende po place oyo papa amemi biso lokola moni ndenge tozalaki bouti wapi touti France atali hotel tozalaki abi oyo baza na mbongo me toyaki opesa raison bandeko bolanda vlog na biso ntina suka awa tozotala nanu mutu na kwa na ye tozolukaluka. La famille awa bazoteka ensemble te donc o eza na prix nango eloko alcool eza na prix nango ya sepe eza na prix nango. Oui, la famille makambo susu faut qu'on vivre na Turquie en tout cas soko oza na besoin ya biloko ya qualité ezali soki pe oza na besoin ya biloko ya premier choix ezali a tozomona ba 16 euros ba 10 euros eza pe na ba biloko dans la bino tout à l'heure on a la sepela nango eza vraiment qualité au mona ya mususu t-shirt au 70 euros et loko likolo 70 euros ou 40 euros bref donc totika ki biloko tozwaki na Lira shopping toyokani na chauffeur aye kotika biso lisusu na marché oyo toza na marché bazar famille impossible bana déjà biloko ya qualité baboyaki awa kutoko balingi kutata otala te encore bayoki kombo marché
biso pe tetu tolobi tokende kaka ntina suka mosusu bakozwa ata mwa t-shirt elongola biso bacharge à la rentrée non baotala kaka so batali mais en tout cas bazalaki na raison mpo na nga biloko namona ye na marché non namonaki vraiment biloko ya qualité te ok nakosombela bana ou bien nga moko biso moko tosomba donc totambolaki en tout cas totali qualité oyo tomonaki na boutique na qualité à marché ezala ndenge moko te c'est vrai baprix mpe eza moko te puisque na boutique baprix eza cher tozongaki donc voilà tozongi na hôtel et tolekisa déjà air ya au déjeuner na restaurant car nde na expliquaki naza koexpliquer donc partout buffet ezali mpona olia et tovandi na biso kota piscine tose servir tomeli mwa moko tobeta masolo et voilà babiloko totikaki na lira toyebisa ye bango babombela biso yango tozonga donc tozobeta masolo na biso tozosepela tosombaki ate eloko moko te la famille et pourtant todépensaki mbongo ebele presque 150 € hein, mpona transport na hôtel tovandaki na place boutique ezali oyo tokendaki en tout cas eza mosika mais toye komona ke tout autour ya hôtel baboutique ezalaki nango la famille tout autour ya hôtel baboutique ezalaki ezaka mboko oyo sika faut kotambola mais niveau qualité en tout cas lira eza vraiment premier choix qualité ya kitoko la famille. Voilà la famille, qui je pense 16 h, le temps tozela, to déjeuner, to vandaki, to solola, bana pe ba profitaki, ba sokola na piscine et après na tika ki ya lila, nga la kenda ko se reposer, ya tika la ina bana. Nga ozo mona na nga moko na omela moi moko na nga. Après na okende ko se reposer, moi moko esala nga bien, après na ke ko se reposer. Ya lila atikala ina bana na piscine bakenda ipe plage to komisiko yo na pokwa ngala banda oliaka loso la famille loso na viande na ba fruits na ba glace na biloko mususu na banda boya mindondo non tozali pe na makayabu tozalaki na ba dorade mabundu tozalaki na viande oyo mélange ezalaki trop bien na banda olia yango mingi oyo ngombe pomme de terre carotte en tout cas biloko na nga na banda olia mingi oyo toza pe na makayabu ya très bien yango pe na banliaki na ba poisson voilà tozali na ba choix vraiment ezalaki mwa te mais ezalaki ebele nazo sala publicité na bango te mais eloko ya malamu ba partageaka. Donc, biso tokangai miso pour na prix, tolingai vraiment to ça la vacances moko to se retrouver na biso na bana to zala bien et en tout cas non, ils a qui vraiment meilleur. Na ko pesa 9 sur 10 pour ne pas donner seulement 10 sur 10, na pesa 9 sur 10 na ba service nyonso. Na ba chambre, ba kamunionso, ba clim ya donc ma kamunionso franchement, ils a qui vraiment très bien la famille. Voilà, biso to réserva qui voyage na biso na voyage privé. Nga ba voyage na sala ngo kaka na agence oyo ya voyage privé. Na mona ngo intéressant au futi mbongo na yo, surtout ceux qui ont réservé avant. Au futi mbongo na yo zo futa malembe et hôtel na bango ezalaka très bien. Ezaka soit 4 étoiles ou 5 étoiles. Wana vraiment eza ndenge nga na sepelaka. Na lingami kozala na 5 étoiles. Donc voilà. Ce que lingi luxe, lingi classe, voyage privé, ils ont vraiment très bien. Voilà la famille, tozolia. Mutolo mutao lia na gunae, voilà.
place bana baza piège ezanga te baje oyo biso tobanda kokanisa eza gratuit ya voiture oyo no bayebiki oyo soki batia yango gratuit seke bana baobanda obunda eza 10 € soki mwana asali tour ya 10 minutes donc botalaka nombre ya bana mike toza na bango et ba oya mike bango nyonso banda kolinga basala GO puisque bana mingi bazalaki bono sala ke nzela ya koleka mpona kokenda bachambre ya biso ka yango donc so tosisi kozwa petit déjeuner tokie spectacle aire tozozonga bana na Coco Belle surtout Yoshua il y aura na Coco Belle les trois là il faut que ça ait bango donc faut compter au moins 30 € et ceux qui basale belé au moins 58, les restes est payant et moi bah service extra ils allaient quand même ou ils allaient qui obligatoire té voilà au toza jour mosusu bandeko le lendemain les lots ils a jour na biso ya shopping kakangai na ya lila ma petite sœur tozo tika bana nyonso donc tolamuki tobongami tozo laka bango tozo mema bango na restaurant place ba grande fille bazali bango to ba s'occuper na bango eza proposition à ba grande fille hein ba yaya ba proposer biso balobi tozo pe ata moi jour baloba jour moko mais tozo 2 jours quand même donc 2 jours to espace qui hein pona ngaka na ya lila to bima to tambola to profiter na no sa bana. Et ça là biso bien ya lila et nangai tozo kendo tika bana na restaurant après bazwa petit déjeuner na bango et biso peto kende ko sala makam na biso tozonga isuso na lira shopping et voilà je pense au tambola moi ba place mususu belé to découvrir quand même to sepelisa miso ka ndenge ezala ba mama. Voilà, je vais petit déjeuner là. Talora, maman, il faut profiter, hein, il faut profiter, il faut bien profiter, prendre votre temps, tout ça, on est là, on va s'occuper de petits. Voilà, donc tout ce qui est biso skotobi sotobi to za petit déjeuner na bango placement ko c'est comme si to sale lo rotenga esi ya lila to ke na biso kuna to ke musika ba mona biso to ke to za petit déjeuner na biso dans le calme donc pépele vraiment et voilà. Voilà la famille, wana tokotaki na centre commercial mosusu ba epsa biso eza monene tokuta na biloko bien
Sauf que ils ont centre commercial normal, un magasin normal. Hein? Et ils ont un biloko biso to lingaité, totali, to koti kaka supermarché, nakati, to sombi moi mai, moi baju. Sikoyo to zui taxi. Poto koma ki wana na bus, mais poto kende to zonga na lira. Tozaki obligé tozwa taxi pour moi ezalaki makasi. Donc na place tozalaki ti tokoma na lira, tofutaki susu 25 euros. Et il y a transport. Donc, on a tout ça, là, na lila, total, tout ça qui n'a bu so pepele pour te ébiquer. Bana bazate na moya makaso to tambola na bango. En tout cas, ça l'a biso bien, dès to bima biso mi balé donc to zola bana. Moi, babilo kwa mike hein, Belfoncia na Eliora na centre wana to utaki Nova et awa to zongi na Lira. Na ekotala babiloko en tout cas ezaki na qualité ya malamu kande bozomona et moi moko esalaka bien donc Turquie ezalaka nango lisomo te ezalaka mpe gratuité et voilà donc so omoni eloko no ya bien na prix ya bien pourquoi pas na qualité mpe ya kitoko po esombami na mbongo na yo moko ndeko na nga olata yango na fiere nyonso po voilà. Et l'eau gratuit na Turquie zatenion c'est à payer. Voilà, donc on a ensemble l'ango et ça là, je pense 130 euros. Oui, il y a jogging wana et bah pile boye. Ils en ont 80 euros, je pense, 75 ou 80 euros et voilà. Bah prix vraiment ils ont ah ils ont VIP shopping. Donc, babiloko vraiment à qualité bien à rayon oyo. Après, rayon moussousou, quand on a katia lira, au rose no babiloko na prix normal. Mais stand oyo, je pense qu'on a filmé qui bâtit VIP shopping. Babiloko y a première qualité et voire même original, hein, si on peut dire ça. Voilà, quand yo mo mtopé sa valeur ne loko na o maman, zéro complexe. Et quand on est dans le lobby, Turquie est à la gratuité. Et somba vraiment na mbongo bilamba Turquie. Voilà. Donc tozotala, totali, ostosepelaki nango, pona biso, pona offrir et malheureusement nazwaki babiloko otekate puisque ba prix awa ezalaki vraiment oke ozweloko pona yo moko. Omoni ba prix donc eloko boye t-shirt 70 euros pour teka on a combien, c'est pas facile. Donc, ils ont qui babilo koka pour renouveler moi garde-robe. Mais après, to zwa qui peut vraiment te belete puisque to banga qui pour la douane. Mbala liboso, en tout cas, to banga qui vraiment pour la douane. To zwa ka moi babilo kwa mike souvenir. Et c'est un peu ça la famille. Donc, natiki bino pe bo découvrir vite fait. Après, to continuer en tout cas. L'ira vraiment nazo précisé et ça un biloko quoi bien par rapport à 5 euros 10 euros non ah ouais so tiens moi 200 euros 300 500 voire même à 1000 on s'est retrouvé là-bas biloko non est bien il y a qualité vraiment à kitoko. Voilà la famille.
Voilà la famille biso tozoko baka na ba vacances na biso et oeza ba boutique oeza na kati ya hôtel to profitaki na ya lila to bandai ko luka mwa ba moment moko oyo to ko se retrouver ka biso mibale pour ça la biso pe bien donc ba yaya ba grande fille bango bazozwa relève ba s'occuper na ba leki na bango na Kokobel to ya kiawa to ekotala ba biloko ya boutique. Voilà, c'est vrai que AAP, ils ont vraiment la qualité. Et puis, bah, sac na bango, bah, prix bandi na ba 200 €, hein, à partir de 200 € comme mata. Bon, il y a ba CP Zali,
Mais au ya cuir et bandi na à partir de 200 €. Et ils ont un prix nyonso. Ils ont un prix nyonso. Tozo tala. Et voilà. Quand on est zalaka, la famille. Tolobi biloko ya Turquie ezalaka gratuité bande kolanga et somba makana mbongo. Donc voilà. C'est ça. Bilamba Turquie ezalaka gratuité. Ezaka likambo coup d'œil. Na likambo qualité. Et voilà. En tout cas, bisoto sepelaki, to sepelisa miso, babiloko eza bien. Selon na ba choix pe ba goût ya moto nyonso, hein. Soko lingi na oko dépenser mbongo te, eza choix na yo, so po lingi otia mwa budget ya likolo po mi sepelisa. Eza choix na yo, so po lobi ke na osomba te, eza choix na yo, so po sombi, eza choix na yo. Voilà, sauf que esomba na mbongo, eza gratuité. Voilà. Anglais nyonso tanga na classe il faut bimisa donc il faut mémoire ça là donc souka baloba français te au moins anglais donc soit au meki ou bien bosololi ka na langue des signes soit calculatrice eza bosololi mais sinon en tout cas vraiment eza pas si pour moi na moto aloba français. Donc tolongo wana tokie kolia nga naliaki madesu na ngombe na loso. Voilà. Awa tosi kolia tokesi ko assister na spectacle banda de 21h à 22h. Après à partir de 22h et comme on a ba soirée ba disco ba
Ouais, bah soirée, hein, bah musique eza makasi wana ou bien on a besoin de musique douce donc ils ont la place belé na côté plage. En tout cas partout on s'est retrouvé au côté loko lingi. Voilà, so lingi loyenge au côté na loyenge, si pour lingi aux la place moko eza calme. Ils a en tout cas bah prévoir peu pour na ba adulte hein, bah moi bah biloko et ça la ba adulte bien moi au vend des places aux ka musique aux obina, tout ça, donc c'est un peu ça.
love somebody like you. I never dreamed that I knew somebody like you. When I fall in love, On y va. Demain, je vais faire la sieste dans le bateau. Avance. Pas manger ça. Et je vois qu'il voir ta glace. Arrêtez, Bas. Tu feras des prégousses. Tantine, qui dit ta robe? Je dis passe à côté comme ça, on va. Hé! Va foncer, regarde.
what a pack foolish people do. I never dreamed that I love somebody like you. I never dreamed that I knew somebody like you. When I fall in love, when I fall in love Maman, elle disait, elle ressemblait à une voisine que j'ai vue sur YouTube. Racontez tout. Jojo, va te ça. C'est bon, bonjour, ça va, Yaya? Ça, c'est... Je fais du vélo. Allez. Ah, tu vas trop vite. Calme-toi. Mais va de loin. Voilà la famille. Oh, ils ont dernier jour on a vu sur l'activité. Donc voilà, tu réserves qui l'activité pour la bana. Et bah il biso et au salle à 7h30. Mais tu es pas quitté qui aux ala musique biso tu es pas qui aux ala na plage oyo ils ont na première pembeni ya hôtel plutôt. Or nous avons des bases de loisirs on a bango ils a 1h30 ya hôtel en plus. Chauffeur a bandé pour rouler vraiment vite et voilà tu comme na base de loisirs. Donc l'activité mingi ba jeune ba yeba ki mais moi na yeba ki vraiment mingi te to réserva ki kaka mais ba to ba pona ki activité oyo ba ko sala. Donc loko les a qui na bana âge à partir à 2 ans ba ko sala et doit accepter qui a ce que baza ko expliquer biso nombre d'activités, il faut tout ça là 6 activités. Donc on a la sala qui 5 ba msusu ba boya ki ko sala moko. Donc ils ont qui na choix ya bana to banda ko tuna. Bref et to se mettre d'accord biso to banda qui na safari to tie ba gilet to tie ba casque et tout au long il y a route ba tia ki ba musique vraiment bana ba se retrouver qui na biso na bana c'était trop bien et voilà awa sko tozo mata et to banda ko ba activité. Voilà la famille tozo kende dit que bana bazobina to komi na base mosusu fallait tout ça la activité au Carbozomona. Donc c'était bien mais mbongo auto futaki to komi na base de loisirs fallait to baki ça tout somba accessoire tout somba ba foulard oyo il y aura tiene longi pour na bomba na ba lunettes mais il y aura linga sous ba lunettes et nga na yeba que la famille na lata ki pepe na ba qui to sala na bateau ils ont kandé to yé na makambo donc bilamba nyoto resma na ki na cycliste na boti ya pembe lokwa na lata pembe na kita foulard na kangi na ndeto bilamba nyonso moyen o récupérer en wezaki d'accord bref babiloko ya boye fo lata vraiment noir ba tenue moko oza l'aise mais babilamba ya te un peu dommage nayeba ite et voilà mais sinon il est kaki très bien kosomba ba chaussures na bango basombisa ye bato donc père moko 10 € mpona kokota bango na mai mpona kosala baactivité poto desete
Je pense que dépenser au moins 150 €, il y a des accessoires pour tout ça, l'activité. Donc voilà, tout ça là qui... Ils ont 6 activités dans le bon autofutaki. Ngayo bandeko bota la modèle na comina ba poussière. En tout cas, c'était chaud mais c'était bien. C'est pas là une biso l'ambiance alors ici les nantais natiki bino bo découvrir bangomba tomataki bozo mona bangomba mamemi biso na bangomba moko ba montagne ya milai na se nango mai il fallait kokanga ba photo. Donc, c'était chaud. C'était vraiment, vraiment chaud. Mais Dieu merci, nous avons battu la bisognon. C'est le cas qui est très, très bien. Et, nous avons battu la bisognon du solo. Nous avons le cas qui, voilà. Ce qui est comme une partie, voilà. Attention, ok, belle fonction, je reste vraiment derrière. La plage, elle est là-bas. Azakuna. Franchement. Non, moi je vais pas là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Non. Belle Foncia. Belle Foncia. Allez, va bien. Come here.
Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Est-ce qu'on a fait? Oui! On avance! Allez! 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 Allez la fille! Allez Congo! L'eau, elle est tellement belle. Allez le Bénin! C'est vrai. Oui, c'est trop bien. À part la piscine, c'est mieux que la piscine. Hein. C'est mieux que Ça va, tu pagailles bien. Arrête, attention à moi. Jojo, là, ne pagaille pas. Regarde maman Belinda. Jojo. Jojo de Calambe. On y va? Allez! Allez, pagayer. Il est où Jojo? Il arrive. Ah, c'est toi qui as laissé la place à Jojo? Il est là, il est. Jojo, lui, comme ça, il fait la... Ça t'a fait peur? Non, elle a pas fait à Laurent. Là, c'est une banque qui me place. Et là, tu veux pas faire? Il y a Lila, hein, c'est bien. Il reste une place. Ah, mais non, c'est une place enfant qui reste. Ah non, c'est une passager. Bravo Yeshua! Oui, la famille, en tout cas, franchement, bana ba sepela qui m'a cassé. C'est vrai qu'un an, ça la montage, comme on a vraiment qui. Je crois que vous Vraiment, on a bangé, mais sur place, il est vraiment bien. Au bang des arrêts quittés par rapport à tout le monde à balanage. En vrai, c'était bien. Il est très bien. Bissonion, na maman, na bana. To sepela qui au début, to banga qui mais après vraiment ça l'a bien. Là quand on est monté la salle avec Kabasel, il est qui très bien. Et voilà, c'est quoi tu connais déjà Kozonga puisque Kozonga est dans 20h tu sali ba bagage na biso na minuit tu qui déjà na quai chauffeur à Vibiso pour vol na biso qui na 4h du matin. Il y a à Turquie. Donc, en France, 3 heures et voyage les cas qui très bien par la grâce de Dieu.